shalom, shalom, shalom. Ndenge chaque vendredi, tokutanaka na 22h pour la prière, ngonga na biso au centre Koki. Intercession miracle, ezali bongo ngonga malamu liboso na Nzambe, ezali bongo kolela mawa na Nzambe, ezali bongo kolela pour que Nzamba sala na bomo na biso, na bomo ya bana na biso, ya bandeko na biso ya mboka na biso. Alors, intercession ezanini, parce que tous un problème ebele, bato ebele so yebise, banda kosambela, on dit Nzambe yo moko yebi, nana ba problème, nana boye. Intercession ezali ko bonde la Nzambe po asala pona bato mususu pona yo moko te. Nzambe aza koluka ba intercesseur ba bonde la pona kokende koluka mawana Nzambe na esika songolo, na bomo songolo, na groupuscule songolo, na ndako songolo, na mboka songolo, na communauté songolo. Bible lobi soki kaka mibale misato basangani na kombo na Yesu ba bondeli pe bandimi Nzamba kokita kosala. Mais lelo oyo tozali bongo na problème makasi parce que ba infiltré ba koti na kati église baza formation te bazwa appelé te bazo ko bema bat na ba fausse doctrine ko changer masolo ko bebi sabato et lelo bato ba bolungani bazo bate ko sambelezani. Tozo ke notanga bongo na Genèse 18 to bandi na 6 bazo ba Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec la veau qu'on avait emprunté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, ils dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à mon serviteur tout ceci? Alors, et lui seront bénies toutes les nations de la terre. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa nation, après lui, de grandes voies de l'Éternel, de garder les voies de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui est faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon
le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr? Ainsi, et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faites mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ici, c'est Abraham qui est en train de causer avec Dieu. Tozo yebake, na Genèse 18 ne bande nango, Abraham azana mwasi akomi mukolo abotakate, mais na biyamba yamba moni 3 personnes bazo le kananzela. Ayebaki te na kati ya 3 personnes wana, nzamba za na kati, awa nazo te abino sur l'hospitalité, na poto eza pasi po bato bayamba bato. Toza na monde ya matériel, monde ya abondance, mais eza pasi bato musu po bayamba bato, ba musu chambre na bango po ba partager, na koyambaka bato, na koyambaka bana, na koyambaka bandeko, boko koyamba pe ba santu na ndako na bino bako bongisa bino. Abraham dépassé à sala ba prière, a bondela alela abotaka te. Moi si azobota te ba komi na bango bakoko ba yebika ba obota te. Mais na biyamba yambi 3 personnes. Batongo le balé et sili sorry. Tout ça malili. Le balé basili. Tango nzambe ale na kati ya bato boyoki ke l'ange de l'Éternel, so bazo ba l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ayebisi bango prophétie bimi que na kozonga sous l'année prochaine, moi sino Sarah arozana moi. Sarah koti doute. Alobi ngam na komi mukolo koko boye c'est na robota lisusu. Même mobile nanga est-ce que akoka su robota. Sarah zakolo bango abatami na sima. Ya ba tante ba serwa bazaki na banda ko kwa bisote mais nzamba azoyoka ye. Akeko tu na Sarah alobi olobi bongo pona ni Sarah kosike na sekaki te abangaki. Abraham asuki kaka na kopesa bango biloko kolia te accompagner bango bien aimé soki mopaya ye na ndako na yo soko pese biloko kolia pese mai osali bien kosuka kaka na kopese mai na biloko kolia te mais accompagner ye accompagnement la tsini soka na voiture bima mwambo talikasu mwambo te ya nini ezaka bien batu musu na poto abayeba ko kabela mutu te batu na nzambe basali na nzambe na oba basali na nzambe solo soka ko visiter yo moi enveloppe mwambo talikasu moi bakse carburant moi bo ezaka bien. Abraham, l'air apesi, Nzambe biloko kolia azu mwana Isaac. Mais l'air accompagné Nzambe nanzela, azoke de sauver Sodome et Gomorrhe, et si ka Lot, na Lot, na mwasa Lot bazali. Donc intercession, Abraham mutabane on Nzambe. Nzambe ayebisi bon, na ko bombelo likamute nzelo nazo kende, na ke ko boma Sodome et Gomorrhe. Mais soki na kuti ba juste Abraham a comme Nzamba yoza juste. Yom tokela likolo na se yoza les grands juges. Est-ce que soko kuti 50 personnes à malam? Bazakuna est-ce que ma ville mobimba? Yoza juste, est-ce que ça justice te obiki sa ville wana likolo 50 personnes. Sobo landia ngoti na sebo mona ke Abraham akusukaki ke ata okuti mutu moko kuna Nzambe kobomate bikisa pesa suka nango Abraham bakabona Nzambe akei na ba ange ne mibale ba détruire Sodome et Gomorrhe ba sauver 4 personnes. Lot mwasi na ye na bana Lot mibale. Mais boyebi solo mwasi a Lot tellement zaki mondain, tellement zaki l'esprit a gege, a komaki déjà kotia manzaka milai, a komaki déjà kotia ba faux cheveux, ba suki ba perruque, kotola ba piercing, ba tirer ba raboter banine, a komaki na souci à Sodome et Gomorrhe, l'air ba bimi atali na sima abaluka mungwa. Donc intercession ezali ko bonde la pona batu mususu. Okolo bate ko sala intercession bali ko bonde la pona yo moko. Yangala lelo tozo ke ko bonde la pona église. Tozo ke bonde la pona ba faux pasteur, tozo ke bonde la pona ba faux bandimi parce que bozo kondana ka ba faux ba pasteur.
toza pe na ba faux bandimi ebele bandoki ba sorcier ba charlatan oyo bakota na kati église bayaka ko accompagner masolo nyonso lokuta pasteur azosala batelemelaka makambo mabe te batelemelaka mateya mabe te bango babetaka maboko. Nazali na Yesu, o nazali na Yesu, o nazana Yesu na motemo yanga. Nasimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Nazana Yesu, nazana Yesu, nga naza soda na Yesu. O nazana Yesu na motemo yanga. Solo nasimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Nazali na Yesu, nazali na Yesu, o nazali na Yesu. Solo nazana Yesu na motemo yanga. Solo nasimbaki elamba na ye, Yesu abikisi ngai na pasi. Mama libanga, libanga na ngai ya sika. Ezali na kombo ya Yesu Masiya. Ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Mama libanga, libanga na ngai ya sika. Ezali na kombo ya Yesu Masiya. Ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Aksanti sana Bwana. Bien-aimé, soko ebinze mo yemba na biso. Oh, aksanti sana Bwana aksanti Bwana. Oh, aksanti sana Bwana aksanti sana. Aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Oh, aksanti sana Bwana aksanti sana. Aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Oh, matondo mingi mfumu, matondo mingi. Matondo mingi mfumu Yesu, matondo mingi. Oh, twasakidila mfumu, twasakidila. Tasakidila mfumu Yesu, twasakidi. Oh, aksanti sana Bwana aksanti sana. Aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Oh, toyembeli yo Yesu, toyembeli yo. Toyembeli yo Yesu, toyembeli yo. Bien-aimé, tokomi na ngonga ya kotombola mingongo kobanda kokumisa ye. Azali nsambe na banzambe. Azali mobateli na babateli. Azali motomboli na batomboli. Azali les lions des tribus de Juda. Les lions des tribus de Juda. Yaza mokonzi na bakonzi. Yende atele makabatelaka. Yende azalaka sima na biso. Yende azali les lions, les rois des tribus de Juda. Donc, soka telemi. Ezala mutu moko te na butu to na moya koki koya na ndaku na yo. Makilana etangaki na Golgotha et purifiaka corps, âme, esprit na biso. Ezala lokola bascoude. Soki bobwaki bascoude yango eza ko melango ezo bomba yango eza na flèche moko te. Eza na malédiction moko te, bilakeli moko te. Bakoki kobwaka sans que ya yambango ekotouche te. Yango na tozo tombola mongongo. Tozo kende ko netola ye. Tozo kende ko sanzola ye. Tozo kende ko kumisa ye. Tozo kende ko yebise kazali nsanga. Aza mobateli malamu. Aza mosungi malamu. Azali mobateli motomboli. Eza na nzambe moko te atombola kalokola ye. Eza na nzambe moko te akokani na ye. Mokeli na nyonso. Mobateli. Motomboli. Adonai. El Shaddai. Elohim. Le Dieu créateur. Omniscient. Omniprésent. Le Dieu qui se manifeste. Qui se révèle. Nzambe nangolu. Nzambe malamu. Mobateli malamu. Mosungi na kokamwa. Totondi yo yao. Tokumisyo yao. Kumisama na yo. Netolama na yo. Mokili momime gumba mela yo. Nzambe akela lokolo azate. Hoya batelaka lokolo azate. Hoya tombolaka lokolo azate. Mozali sina likolo nanse. Totondi yo yao. Tokumisyo yao. Kumisama na yo.
kumisama kumisae na esengo kolo Yesu alongi etumba netola e na esengo kolo Yesu alongi etumba sanzola e na esengo kolo Yesu alongi etumba mwambani Yesu mwambani Yesu mwambani Yesu mwambani Yesu oh mwambani Yesu mwambani Yesu mwambani Yesu ni mwambani Yesu ni mwamba netola ye na esengo haleluya kolo Yesu alongi etumba toke kotombola mongongo kopese merci pona nyonso azosala pona biso kopese merci pona pema nofele kopese merci pona ngongo a disposer biso kozala liboso na chaîne ya kitoko Sentinelle TV Sentinelle la diaspora esika bitozo netola ye esika nyonso tozo kumisa ye esika nyonso tozo bakaza mo santu lokola bampaka zomi na mine baza mo santu biso pe to rejoindre bango kolo bakaza mo santu na Israël mo santu akela likolo na nse mo santu na basantu oya loba yango ekokokisama moko te akoki kotelema la volonté na ye moko te akoki kobundisa ba oya ye bakoya na nzela moko bakozonga na nzela sambo soki baye komeka ba oyo baza na nzambe zwa na yo lokumu yao kumisama na yo yao netolama na yo yao zwa na yo lokumu yawe to netolio bien aimé Bible lobi soki to lobi ke to sali masumu te to bimisi nzambe mutu na lokuta or nzambe ayokaka losamba mutu na masumu te tozoki na yebisa na nzambe alimbisa nyonso ya mabe toyokaki tolobaki tokanisaki tomonaki nyonso ya mabe tosalaki nzambe aleka pe kolimbisa ba oyo nyonso bazotambola na kombo na biso mabe kotungisa biso kobundisa biso kofinga biso kokosa biso makambo nzambe akende kolimisa bango azwa kontrole bomoi na bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo kolo soki tolobi tosali masumu te soki tolobi tobotama na masumu te tobibiso moto na lokuta banda kobotama na biso toza bato na masumu kasi na mawa na yo olimbisi masumu na biso netaleli nemoneli neyokeli makambo mingi tomoni makambo mingi tolobi makambo mingi tokanisi ekumisi yo te yawe limbisa nyonso ya mabe tozokende kosenga pe olimbisa ba oyo bazotoka biso ba oyo bazosalela biso ba témoignage ya lokuta bazofinga kokotela biso makambo kobwakela biso ba flèche na butu to na mort kolo kende kolimbisa bango yo za nsambe na mawa oza nsambe mobateli kutana na bango bayamba yo kutana na bango batika soloka kutana na bango batika misala mabe kutana na bango batika kozwa Bible kotambola nango na koyiba na koskroke na kosala masumu na koviole nzambe na mawa sembola loboko na yo po yo za nzambe malamu tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo bien aimé tozokende kobondela kotika beglise ebele lelo baza na matuluku ebele balobi baza ba faiseur de miracle balobi babimisa magorodo babimisaka bangolo babimisaka nyonso bazosala ba miracle kosekusa me bato bakufa ole basala yango na nguya na Yesu ole basala yango na nguya na mokeli na bakeli sorry bango bazosala yango na makisi bazosala yango na kabale juive bazosala yango na sionisme bazosala yango na soloka baki kosala association na ba franc-maçon na bandoki na bagege nzambe akutana na baoyo ye abimisa ba vrai pasteur na ye ba oyo ye baza kuna babima ba oyo bakepo na loyenge babima nzambe asembola loboko na ye lokola lobaki na Golgotha tout est accompli elaki pe mpona bandeko oyo babungi nzela oyo bazokanisa ke miracle nde kokotisa bato na lola oyo bazokanisa ke kokoma pasteur il faut ozala na mbongo faut ozala na bavoiture faut voyager
yango lokola bazoso yango te bako simba kisi basali ba alliance na monde des ténèbres mawana nzambe likolo na bango mawana nzambe na bomoi na bango nzamba kutana na bango nzamba kutana na bango bayambola bayamba Yesu batika soloka batika gege batika framason batika kisi batika kabal juif nzambe sala ya minene nzambe sala ya minene nzambe sala ya minene nzambe sala ya minene mawana yo likolo basali na yo mawana yo likolo église na yo église comme place moyibi ezoleka église comme place bato bazo yiba na kombo na Bible bazo violer na sima na Bible bazo yiba ko détruire ba foyer ko boma mabala ko benga na bana likolo na Bible na sima Bible oke Bible na yo ete biso bosangani bolingo bomoko nzambe mawana yo likolo na bato yo bazo utiliser Bible no mabe likolo na bato babumi nzela 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 kitao sala nzambe malamu soki yo salite bako seka komono ko soni batu ba kimi église batu ba boy ko sambela likola ba faux ba pasteur likola ba pasteur gege likola bato ba koti magie na kat l'église nzambe sala ya minene yo ebisaki na Pierre les séjours de la mort ne prévaudront jamais dans ton église kufa soloka et ko régner te na kat l'église na yo kolo zwa contrôle ya kufa zwa contrôle ya soloka zwa contrôle ya ba magicien zwa contrôle ya bandoki oyo nyonso bakoti na kati église pona kosala miracle pona komema matulu kuna bato kobungisa bango komema bango na fulu komema bango na lifelo kolo zwa contrôle 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 soki osalite yao nani akosala tala église na yo tala etonga na yo tala mingi babubi nzela bato ebele baki na église bakomi ba magicien baki na église bakomi bandoki baki na église bakomi kolia bato sala ya minene mawa na yo na kati na église mawa na yo na kati na église mawa na yo Yawe mawa na yo mawa na yo Yawe mawa na yo Yawe mawana yo Yawe mawana yo mimonisa Yawe mimonisa Yawe na etonga na yo mimonisa Yawe mimonisa Yawe mimonisa tosimba yo Yawe tosimba yo Yawe tosimba yo tomona yo Yawe na matonga na biso tomona yo Yawe tomona yo tobila yo Yawe lokola ba potre tobila yo Yawe tobila yo Yawe tobila yo Yawe tobila yo mimonisa Yawe namboka Congo mimonisa Yawe bengano occupation mimonisa Yawe mimonisa Yawe mimonisa bafingi pe mingi o batongi pe mingi papa tangwe kokie papa kita osala o sembola loboko papa kita osala papa bengano occupation ya oh ya nzambe na ngai solo ya kita osala oh Yawe bengana kabila solo Yawe bengana ruberwa oh Yawe sukisa bakolabo oh Yawe kita osala
ba souci, hele ki motema pasio, ba chagrin, hele ki motema pasio, utato belela yo, papa e anote, 20 ans qui passe koki, papa ya nola, oh yaka e, yaka, ya e, oh ya sala e, oh Congo e, ya zamboka e, opesa ba Congolais, Congo e zamboko opesa ba Congolais, 20 ans occupation ekoki, kolo kito sala, Congo eza héritage opesa ba Congo man never give up, Congo man akoki kolemba te, biso elike na biso eza na nkolo, sembola loboko na yo, kite, tia trouble na kati occupation, palaningisaka bango, po bayebake bayako tumbola bana na nzambe, bayebake bayako tumbola église na yo, bayebake bayako tumbola ba vrai juif, kolo tokomi kotika Congo na maboko na yo, tia trouble na occupation, baboma na bango na bango, bapalanga na mbangu, oyo Moïse asalaki na kati ya Egypte, oyo Pharaon na ba armée na ye, bazindaki na mer rouge, kolo armée ya Kabila na ya Kagame yawe, bango nyonso bakutana batutana, ba mercenaires nyonso bakoti na Congo, oyo bazoboma ba peuple na yo, oyo bazonyokola peuple na yo, bango bakata bango ngenga te, biso toza ba juif, ba vrai juif, bakata biso ngenga na 8e jour, kolo sembola loboko na yo, kolo sala, zwa contrôle à Congo, zwa contrôle à Congo, pengana bayange, pengana miyibi, pengana ba criminel, kolo to kufi to lembi, peuple bazo kufa, batato la kombo na yo, bakoyeba ndenge niki oyo zali nzambe, bakoyeba ndenge niki osalaka, kolo kita osala. Bakoyeba yo ndenge nini ye ozali nzambe osalaka, bakoyeba yo ndenge nini ye ozali nzambe osala, bakoyeba yo ndenge nini ye ozali nzambe olivraka, bakoyeba yo ndenge nini ye ozali nzambe odelivraka e. Yawe sala e, Yawe sala na Congo e, Yawe sala e, Yawe sala na yo e. Yawe sala e, Yawe bengana ba Rwande, Yawe sala e, Yawe sala na yo e. Yawe sala pesa Congolais onction ya Samson, Yawe sala e, Congolais atomboka bengana e. Yawe sala e, soulèvement ekota na Congo e. Yawe sala e, Congolais atelema bengana e. Yawe sala e, Yawe sala e, Yawe sala e, Yawe sala na. Tozoka no bonde na Yawe sala. Tozali bongo na opposition ya ba corrompi. Tozali bongo na journaliste ya ba corrompi. Tozali bongo na ba combattant ya ba corrompi. Olie peuple atsilika bima, ba benga na occupation, bango bazo kosa peuple na ba ville morte. Bango bazo kosa peuple ki occupation salamité. Nzambe tia onction Samson na kati ya Congolais. Congolais nyonso tu atomboka. Azala lokola ba 4 lépreux. Ba 4 lépreux balobaki so to tikali to kufi. Soki pe to kei to kokufa. To kufa biso nyonso mokile sila. Ba Congolais ba se décider. Esprit oyo ya 4 lépreux na Syrie kota bango. Esprit ya ba koko na biso na le 4 janvier kota bango. Ba se prendre en charge lokola motomoko. Ba bimalibanda ba sila na occupation. Ba benga na banguna. Ba zwa contrôle en mboka. Po héritage wana eza héritage ya ba Congolais. Eza héritage ya ba Rwandais te. Ya ba Burundais te. Ya ba miyibi te. Ya ba Palestinien te. Ya ba Tolukuta te. Ya ba Pakistanais te. Ya ba Libanais te. Eza ya biso ba Congolais. Ya ba Ugandais te. Eza ya ba Zimbabwe te. Eza bongo ya ba Rwandais na ba Burundais te. Nzambe sembola loboko na yo. Kito sala yao. Kito sala yao. Tonne tolio yao. To sanzolo yao. Bien aimé siko to komi na suka. To bondeli po na mboka. To bondeli po na église. Banda ko epsa nzambe. Asala quelque chose po na yo. Nga etanke mokambi. Bana nyonso tu oyo nga na kambaka. Na Kinshasa. Na Brazzaville. Na France. Na Belgique. Na Angleterre. Na Canada. Un peu partout. Nazotika loboko na nzambe eza likolo na bino. Ba promesse nyonso tu ya nzambe ke nekokisama na bomo na bino. Nzamba visite bino. Soki ba tiaki yo na liste ya kufa. Toyebi ke toza na mois novembre na décembre. Ba komisaka bato bandu ba Congo. Ba komisaka bino ba tababo nane.
bakomisaka bino bamabanki, bakomisaka bino misili, bakomisaka bino soso abonane. Na telemeli yango na bwaki bisika bikauka, puissance ya kombo na Yesu et protéger bino. Aucun liwa, aucune liwa na kati ya bomo ina bino, ni na ndaku na yo, ni na bana na yo, ni na famille na yo. Promesse ya Nzambe moko na moko ke nokokisama. Totikali na un mois na 2 semaines. Soki ezana ba promesse ya kobota, ya mukanda, ya nyonso, oyo nane kokisama kite, Nzambe akokisango avant to koma le 31 décembre. Soki ozana prison, balingi ba refoule yo. Soki oza na prison, bakatelaki yo tamulai, Nzambe akende toucher mutu aza na dossier na yo, ba libere yo. Ba o balingi bakotisa bango na avion, ba libere bango bakota na avion te. Nzambe azwa contrôle. Moi so abota kate Nzambe apesa kobota. Ba o baza na problème ya kozwa ndaku, Nzambe apesa ndaku. Ba o baza na problème ya musala, Nzambe apesa misala. Ba o bana batomboki loboko na Nzambe oyo ekitaka kimia ekende kotoucher bango. Ba oyo basutenaka na misolo na prière na présence, Nzamba azongisa bango fois 100 fois na centuple. Nzamba pambola moko na moko, Nzamba continue ko batela, Nzamba continue ko zana biso, tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Kolo yamba lo yembo nanga, lo yembo ya moto azali nesengo, tozali kolela osala na Kongo. Barwande ba katambangu beleme loboko na Nzambe ezali kona bino ezaki intercession miracle lelo. Nzambe na biso aza na contrôle, Nzambe na biso aza mobateli, bokeba na muto bino bozobenga pasteur o bozobenga ye pasteur azali koyemba epa ale moloto, bomona ye alobi ete na nzembo moko ya ale moloto ayebisi bino ke Nzambe asala na nzela ya référendum. Or ezali maloba oyo bapesaki ya Toms po abana kokotisa semence ya référendum ke Kabila tika ya libela parce que aza déjà agent ya ba Rwandais basomba ye na maboko ya Toms aza na makila ale moloto na maboko ya Toms aza na makila mosai na Nzambe azali wana na piété ya lokuta aza traître botuna ye pourquoi na nzembo ya ba concert azosenga ke Nzambe akosala na nzela ya référendum c'est-à-dire alingaki Kabila atika la libela to azali muta ba Rwandais. Donc mwana na Nzambe no somayele boyo kaka banzembo neti aza sous la malédiction po azana liwa ya ale moloto na maboko yena Patrice Ngoyi Musoko. Kimia na Nzambe za na bino weekend malamu Nzambe za na bino tomona ni susu lobi pona série mususu ya émission ya rétro de la semaine à Sentinelle TV. Nzambe za na bino dimanche malamu Nzambe lobela moko na moko visiter bino baba fona.